Turquie d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Ninga de Fatedi. Na année 2026, on le pot. Azan l'issue Kokubisa. Perfection de Ninga Kosakanate. Na ba service d'ailleurs. Sécurité, confort, na régularité. Bon, dit mélange lundi l'issue na Ninga Kosakanate. Mon côté na terrain. C'est Pélas de ces Pélas. Atim avion de la dernière génération. Le col à Airbus A320. Pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client naïe. Ah, CAA, mon CPLC. Jeudi, et là, nous avons exposé de à la télévision, pour la journal, pour la peuple. Merci, la fidélité pour confiance pour continuer à vous avoir un journal, Nabinoto Fongola, journal pour nous donner chef de l'État Félix Antoine, c'est que tu nous vois maman qui toko, Bakassi pour la ville, qui quitte mercredi 25 mars, la mission itinérante, dans la province de Kwilu. Héritier, ma opinion, la pas détail. Tournant historique pour la ville ya Kikwit, na province ya Kwilu, Oyo et Yambaki, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na effervescence moko particulière. Mercredi 25 mars 2026, pour na Oyo telle mission ya itinérance ya chef de l'État, au moins 14 000 ménages bakozala connectés na réseau de distribution électrique Oyo et relié centrale hydroélectrique ya Kakobola. Ils allaient doter na puissance moko installée na 12,5 MW. Avant wana, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré une série d'infrastructures destinées à l'amélioration des conditions sociales pays militaire, il y a 9e région militaire, garnison, il y a Kikwit. Ezali mingi penza, messe des officiers, nouveau bâtiment, il y a cours d'ordre militaire, pays à centre hospitalier pour les militaires et longo na dépendant na bango. Donc, la maternité du Premier ministre, Madame Judith Soumoutou, Kapolon, qui fait une conférence avec le gouverneur, Isaac Okoba, mercredi 25 mars, la chef de la province, Kwilu, pour la deuxième journée, Misala et Zala, qui dirigeait par la première ministre, Madame Judith Soumoutou, la qualité, il y a vice-présidente, il y a Masolo, Oyo, Italie, concertation entre gouvernement central et Longo, la province. Héritier, maintenant, une fois de plus, et Longo, la Christian Kengibin. Le 25 mars 2026, 13e conférence de gouverneur Eko Baki na chef lié à province ya Kwilu pour la deuxième journée Misala Ezala qui présidait et pas ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na qualité na ya vice-présidente ya instance Oyo ya concertation entre gouvernement central et Longo na province. Après validation de mandat de gouverneur et de représentant na bango, conférence évalua que 55 recommandations Oyo ezalaki adopté na précédente session et salemaki na kolwezi na Lualaba na juin 2025 pour na vice-premier ministre et intérieur et rapporteur ya conférence Jacquemain Chabani 74% de recommandations ezalaki exécutées de façon générale et touchaki ba différents secteurs stratégiques mingi penza éducation santé gouvernance puis ba projet structurant locaux la PDL 145 territoires Jacquemain Chabani a talisaki quelques défis oyo ezali kofrener réalisation et ba recommandation oyo nyonso mingi penza ba contraintes financières administratives techniques et sécuritaires mingi na partie est de la République démocratique du Congo et pas wapi une bonne partie ezali occupée et pas ya armée rwandaise na ba supplétif na ya AFC M23 après état des lieux place et komaki na ba différents panels conformément à thème il y a 13e session oyo transformation il y a secteur agricole halieutique et pastoral il y a développement rural pe connexion ba marché urbain intervenant qui dans secteur agricole ministre d'État ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire Moindo Nzangi alobela que 5 piliers pour nous permettre na mboka et reconquérir autonomie alimentaire ba sapuya qui na vision il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na oyo etali revanche dans sol sur le sous-sol il y a République démocratique du Congo. Premier pilier disponibilité à ba semence il y a qualité oyo ezali kosala actuellement défaut. 95% d'infrastructure il y a production ba semence yango ezana etamoko ya kobeba ndenge ministre ya talisi ezali ko exiger création il y a chaque province centre d'appui paye à production et ba service agricole ba ou bebo ba
provinciaux oyo ezali koviser kokotisa production ya semences améliorée. Deuxième pilier, disponibilité ya fertilisant pe perspective yango na tina wana esengeli kotonga ba pays ya unité autonome production fertilisant pour na kosilisa dépendance vis-à-vis à pays voisins. Ba pilier mususu misatu ezali mécanisation agricole stratégique ya production pe kokotisa ba privé na appui ya ba petits producteurs pe enfin stockage ya transformation ya commercialisation ba diagnostic oyo ezali kokotisa ba réforme ya makasi pour na mingi fondation ya gouvernance agricole financement innovant ya agriculture pe ba crédit oyo ezali prévu na budget ezali ko souffrir na exécution ba investissement privé mise en place ya banque pe ya crédit agricole ya fonds national ya développement agricole accès na ba terre agricole pe lutte contre ba tracasserie fiscale na secteur wana na ngambo na ministre d'état ya développement rural Grégoire Mouchel y a félicité depuis création ya ministère au na 1977 kaka avènement ya gouvernement souminois balakisi politique nationale ya développement rural adopté na juin ya mvula euti koleka pona ye ministère azana charge ya makasi pona ko améliorer ba conditions ya vie ya population. Organisation il y a deuxième recensement général il y a population pe habitat et s'invita qui na 13e session il y a conférence il y a gouverneur après table ronde il y a bailleur de fonds où il salema qui le 13 mars et outi koleka boye balobela qui financement il y a opération ministre d'état ministre ya plan pe coordination il y a aide au développement a profiter qui na présence il y a autorité il y a 26 provinces il y a mboka pour na ko inviter bango ba s'approprier na processus pour na Guilain Nyumbo ezali projet moko ya intérêt stratégique pour na planification pe ya développement durable ba gouverneur ba bengami ya ko s'impliquer na sensibilisation ya population na ba province na bango pour na ko garantir sécurisation ya ba opération misala ya 13e session ya conférence ya ba gouverneur efungwama ki le 24 mars et uti koleka et koko ba kino le 28 mars oyo ezali koya session oyo ezali essentiellement basé na ba secteur ya développement na base. La nation Souboga qui est vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba Yazalaki, invité la présidente de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire, le mardi 24 mars 2026, pour répondre à la préoccupation. Il y avait élu national, na sujet Zaliko Tala Komata. Il y a pétrole sur le plan international. Fabrice Lundombi, reportage. Des axes principaux yango ezalaki examiné na ba échange oyo esalemaki ba mesures immédiates ezwamaki pour na gouvernement pe ba perspective ya ba stratégie à moyen pe long terme. Vice-premier ministre ministre en charge ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a talisi que situation avant-guerre yango ezalaki globalement maîtrisée pe a présenté qui état de lieu et rassurant dans le secteur oyo a indiqué que ba déséquilibre lié na ba manque à gagner yango nyonso ezalaki maîtrisé na fin ya mois de décembre 2025 l'état azali ko rembourser les sociétés na ba opérateurs pétroliers tendance ezalaki inversée au profit du trésor public na ba gain oyo ezalaki réalisé. Vice-premier ministre a présenté que plan moko ya contingence oyo ezalaki ko viser ko garantir disponibilité continue ya ba produits pétroliers ko assurer distribution moko efficace ya ba produits ko maintenir attractivité ya marché congolais pour na ba fournisseurs a insisté que le fait que gouvernement azali ko veiller pour na ko maintenir niveau moko ya stock suffisant pe ko assurer approvisionnement régulier. Natina wana a précisé que ba produits pétroliers ezali ko koba kozala disponible et puis ba mesure ezali kozwama pour na ko consolider stock moko réel pe durable. Bata na disposition ya l'état na appui à entreprise publique Sona Hydroc pe Kobil. Boina souka ya séance de travail oyo président ya commission ya Ecofin ya Assemblée nationale honorable Guy Mafuta Kabongo Aloubi azali satisfait de ma propos ya gouvernement. Le VPM a été très clair, une intervention avec toute la clarté possible, qu'on a eu que 8 questions. Et la deuxième phase, c'était plus rappeler au gouvernement de produire une feuille de route qui puisse nous permettre, au-delà de cette crise, d'avoir des décisions, si pas une stratégie globale, qui puisse s'étendre dans le temps.
C'est-à-dire que la crise actuelle doit nous aider à nous réveiller un peu de notre sommeil. Pona oyo etali vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba ye atrouvaki ba mot juste pona ko préparer population na ba réalité oyo ezali rattaché na guerre oyo na Moyen-Orient. Kobanda samedi moi tumbuto ezaki na Kinshasa carburant eza source de carburant ezali. Moi ba perturbation mike ezalaki na ilonga ka Matadi ekoma na Kinshasa sepa Kabulango na ba station ndenge ezalaka. Tout ça makasi pour moi retard wana ezala comblé pour tozonga na situation oyo ezali ke kotambola 2-3 stations te sans que au moins la station eza kofunga eza pe koteka na mboka ndenge tovandi lelo ezala biso bato za na west ezala bato baza na sud stock ya carburant ezali. Et sengeli bosimba pe boyeba ke gouvernement azali ko réaffirmer engagement na ye pona ko stabiliser ba prix pe ko protéger pouvoir d'achat ba ménage pe ko renforcer durablement secteur pétrolier national. Distinguée première dame Denise Nakero Tshisekedi a participé à la organisation Oisalema de la femme. Il y a eu de PCP à UNC toujours la 4 il y a mois de la femme. Stéphane Skandeba détail. Na République démocratique du Congo, célébration le 8 mars, échangé dimension, l'inspection a distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi, journée où Ezala qui s'affirmait désormais local à levier à transformation, paix à leadership pour na jeune fille. Plus de 300 élèves finalistes qui na différents établissements. Il y a ville province à Kinshasa, Bazwa qui part na initiative structurante Oyo, na centre et rencontre Oyo, dialogue moko intergénérationnel Oyo et sangisi ba femme ya leader. Kota la ba combat na bango ba avancer pe ba grande conquête, il y a droit il y a ba femme. Kozwa accès na éducation, na ba réforme institutionnelle. Ba échange na bango et tiens qui en perspective ba engagement international majeur locaux la Bewing PCIPD bakisa ba progrès ou ezala qui réalisé na niveau national bakisa ko conforter ba participants na ba défi actuel notamment où ezali lié na numérique au-delà ya partage message mon confort et pesamaki pona kolobaki baki ya lelo ezali ba fruit ya lutte pays ya ba préservation ezali ko dépendre na relève na discours na ye distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi asengaki na ba jeune fille ba viser excellence sans limite ba s'appuyer notamment na ba opportunité o ezali ba bourse excellence ya yango ezali pilier pour la promotion ya excellence académique na République démocratique du Congo nandila ya première édition Oyo 2026 le 8 mars ya transformation pays à leadership féminin et ezali ko s'imposer locaux la bien plus commémoration moko véritable nandela ya première édition Oyo ya 2026 le 8 mars ya transformation pays à leadership féminin et ezali ko s'imposer locaux la bien plus commémoration moko véritable tremplin vers génération à leader consciente engagée peu prête pour na quoi agir. Na célèbre honorablement tenu élu à Selemba ya Rwanda qui hommage Suka na directeur Nzola Meso oyo a uteko kufa mikolo et l'équipe de reportage oyo ya Christian Kengebengo bakemata les équipements la parole Saint-Jean-Baptiste oyo na commune ya Bumbu. Muninga malamu baye bakaye na tango ya pasi ndakisa ya honorable maotwene du les responsables akendaki na paroisse Saint-Jean-Baptiste na commune ya Bumbu pour na rendre ba dernier hommage na kondo papa Daniel Nzola Meso oyo azalaka moko ya ba directeur ya école conventionnelle Saint-Jean-Baptiste pe lisusu kondo papa Daniel Nzola Meso azalaka parmi ba papa oyo ba mona kokola ya honorable maotwene pe azwa mateya ebele epai na ye na reconnaissance wanande honorable maotwene akokaki te kotikala indifférent après ba dépôt ba gerbe de fleurs honorable maotwene a accompagné que corps tina libanda pour ekende na dernière demeure. Bosimba pe boyeba ke Daniel Nzola Meso abotama na 1937 pe atikibiso na 2026 donc na âge ya 89 ans de vie tika ete molimo na ye epe manakimia.
kolongwa wana eli ya komini ya Selemba honorable sans frontières Maotwene akendaki na avenue manifeste na salle Theresia toujours na komini ya Bumbu pour na honorer invitation ya structure Erogal lisanga oyo ezali kosangisa 3 communes totangi Bumbu, Makala na Selembao. Après investiture ya nouveau président na yango Boyo Kambela ya honorable Maotwene sans frontières. Balobaka, l'union fait la force. Et division et profitaka na batute. Kasi division et profitaka na mongona. Boko kozala na vision mokote, mais lokola tozali famille. Et ça na bakamususu eshengeli tochaka ngona mesa pour ensemble to réfléchir, totala ndenge to avancer ensemble. Vraiment ya koloba mingi eza te nazosenga na biso banso oyo tozali esika oyo na baoyo baye te tosimba ndeko na biso landri na maboko tosoutenir ye na manda ya sika ya zwi toyeba ke eshek na ye eza mpe eshek na biso banso kasi komata na ye pour le développement ya Selemba Okungu Makala ezali pour la biso banso. Ezala Kandeboye honorable Maotwene dit les responsables tout droit kaka pour azali toujours proche de la population. Kaka na batambo etali ko rendre hommage au Mobake honorable Norombunguye a rendu qui peut hommage à Soukana chef personnel ya complexe scolaire Pimba Robert Massial la bonne reportage où il héritier mon PNP la Diland. Nous nous séparons mais nous nous verrons plus tard. Ne pleurez pas mes amis. Samedi 21 mars 2026, ezalaki mokolo ya pasi pe mawa pona complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, oyo ekundaki chef du personnel na bango Robert Masiala. Oui, à partir ya Tongo déjà na morgue ya Omeko oyo ezwami na commune ya Matete. Nzoto ya Robert Masiala ibimaki pona ko se diriger na salle du Etamour ya honorable Nerombungu na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi ba enseignant, ba personnel pe ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ba rondaki ba hommage ya suka epai ya Robert Masiala, chef du personnel na bango. Na présence ya promoteur Rodrigue Mbungu elongona adjoint na ye Bobo Mbungu. Na sima ya ba hommage na salle du Etamour na commune ya Kisenso, cortège et se dirigeaki na province ya Congo central. Na territoire ya Kasangulu, na Mingadide, na mausolée familial Chundibioko, pai wapi bandeko, baninga pe baebani, basangana ki lisusu pona kolela Robert Masiala. Prière d'ouverture et salemaki na révérend Daniel Zita. Prédication révérend pasteur Malonda ateaki na mokanda ya Job pona koloba ete moto nyonso abotami na mwasi pe na mobali bomo ezali mokuse esengeli komilengele. Oraison funèbre pesamaki na coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba Nidol Tatukila. Biographie pesamaki na moko ya bana ya Mowei. Nzembo ya libota eyembamaki pona kokumisa Nzambe ensemble na honorable Nerombungu oyo azalaki pe petit frère ya Mowei. Bongo na sima ya koza maloba ya batu ya ndenge na ndenge ekomaki moment ya recueillement to pe ya dépôt ya ba gerbe de fleurs epai wapi tomonaki ba structure ya ndenge na ndenge, ba personnalité ya ndenge na ndenge, ba atu ya ndenge na ndenge, ba membre ya famille, baninga, bandeko, bayebani moko sima ya moninga alekaki pona ko déposer gerbe de fleurs na ye. Avant kotombola cercueil oyo ezalaki na nzoto ya Robert Masiala, honorable Nerombungu lokola mosali na Nzambe azangaki te kopesa Nzambe lokumu pona moma oyo. Ami, ne pleurez pas. Ami, ne pleurez pas. Prions, prions Jésus. Nous nous verrons. Nous nous verrons. Nous nous verrons. Nous nous verrons. Si nous pouvions acclamer, se mettre debout pour Robert. Mettons-nous debout, acclamer pour Robert. Champion, champion. Bongo na sima cercueil ya Robert Masiala etombolamaki pona kavo familial epai wapi azali kopema pona libela ezalaki vraiment moment moko
ya emotion makasi. Nzambe apesi, Nzambe yazwi, ndenge makomi ezali koloba. Robert Masiala Chuchuroba Joe Baptiste akufi na âge ya 63 ans, atiki bana 6 mwasi pe bakoko. Boyeliwa ekoki kolongola soki bolingo te ya bayinyonso bazalaki pene na yo. Robert Masiala okende malamu. Complexe scolaire Mama Pemba, honorable Neombungu, baninga pe bayebani nyonso bakobosa na yo soki mokete. Pour permettre à nos clients de voyager dans conditions à Kitoko, compagnie africaine des assurances CA, Airbus 320. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on le peut. Azal l'issue Kokumisa, perfection de n'engager kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité. Bon, di mélange lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas. Atim avion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans le service de ma cliente. Ah, CAA, mon CPLC. La masse web qui a $350 ya pamba au Kokendibongo Canada, États-Unis, pe Schengen et Longo, na ONG Asbel Syrie, assistance démarche visa. Bon, un reportage où il y a héritier, moi, pindem. SRIEE, Service Réussite Internationale, Assistance Visa, ONG Asbel. Ah oui! Kinshasa! Yoka sango oyo! Ba memeli la République démocratique du Congo. Mega promo poto na facilité. Oyo eye kopangusa. Maya misu ya ba Congolais. Tala. Meilleure agence de la République démocratique du Congo. NG, SRI, assistance démarche visa. Oyo. Abokeli bino masolo. Yaya otuninga nini. Bongo mukie, oke poto, na $350 ya pamba, yoka, oke bamboka lokola, Canada, États-Unis, Schengen, oza mobimba na ndenge ya defati. $350 ya pamba, olobi, $350 ya pamba, basaleli yo demarche nyonso na kati, obendi visa na yo pepele, ok États-Unis, ok Canada, ok Schengen, champion yeyo, oyo atikala na senti, ya mauvais voyage bato, libanda ya République démocratique du Congo, $350, oza mobimba na ndenge ya defati, Simba, monalwe, tutumi. Pote malola pour la balle la mise à poutiza puis vous collez comme la web ça santé à Kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boy. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boy. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka kate. Ba maman, félicitations na bokoneli bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Voilà, provision météorologique, ndeni bambule ko beta makasi na mois ya avril. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat Namokuse, Aouti Kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février, mars et avril 2026. Awana République démocratique du Congo. Bosimba Peboy Baké durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi,
Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye pona ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisa ke ba précipitation excédentaire yango emonisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité emonani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Nous allons communiquer l'écologique que vous l'avez dans leur tournée. Ba famille lisomo bomongo penjoli bolefu bazana mawa ya kwebisana bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya mbalakata ya mwana na bango nièce cousine tante na bango Adeline Ekoko Bonkosi libanda ya mboka boyi ba famille bazali koyamba ba condoléances na résidence na bango oyo ezwami na avenue Allée Verte numéro 13 quartier Joli Park ma campagne référence résidence ya ancien premier ministre Bruno Tshibala boyi programme ya matanga ezali boyi mokolo ya vendredi 27 mars 2026 à partir ya 21h veillée mortuaire ekosalema na salle Falbob oyo ezwami na commune ya Bandalungwa référence à Doula P. Inga. Mokolo ya samedi 28 mars 2026 à partir ya 11h messe d'action de grâce ekosalema na même salle Falbob boye esika pe veillée mortuaire esalemaki tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki Adeline Ekoko communiqué ezali signé epai ya papa Joseph Lissimo responsable ya famille. Vous avez que pour la colonne de la journée pour la proposition que vous avez fait. Merci. La Christian qui est bien là, qui bon na sima. Il y a mon caméra peine na montage et longo na Fabrice Lundombi. Héritier, ma pini ma supervision qui journal notre petit rendez-vous. Vous allez au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ninga de fatedi na année 2026 au po azali lisusu kokumisa perfection na ninga kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ninga kosakana te mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati avion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ma client na ye. Ah, CAA, mon sepelici.